Bola mo belinga pina sala ya. To komi mwasi azo tonga yo pa famille na ye. Match komi mabe. Ena likamu ko lekaki. Ilekaka nango ernyos. Mbai nangai papa mwana nga disons alinga kanga to linganaka. Bolingo zakaka. Uza to nasisa. S'il te plaît. Vas-y maman. Tozalaka esika moko. Ngana sala e mabete. Ye pa sala mabete. Famille na bango balinga na bango ngati. Bandi bandi tisuka. Yona mobile bona prendre te boza bien. Non, c'est tout nit. Na yo ka maman. Balinga ngati bandi bandi tisuka mais ye moko asala ki nyoso ponanga. Nako boya te donc mutonga selo bolamu. Faut nzima bolamu wana. So nzima bolamu wana te so ki yo po komi lokola. Ndoki. Non, asala bolamu belinga na sala bolamu mingi pona ye. Et quoi arrivé, ba matata ka ndenge zalaka. To soani par rapport à makambo na ko solango posé. Po na iba ito ko tunanga mama boye. To solango posé mais na ko beta masolo ya famille ate. To soana ki ka ndenge zalaka to soana na biso to yokani to soana to yokani. Na par hasard karaboye na kena réunion moko boye ya biso ba mama FCD même morale ya fondé Omega na mama présidente Spaghetti to kena réunion mo na batisi kalo na batrin à Paris kaka ndenge zalaka et pesaka moi mo matata yonaye non na Paris to ça que to kena réunion mo na Paris kozo parce qu'on a zonga retard batrin ba perturbation et créer ce problème yonaye na ba problème wana. Le pardon, c'est une process qui libère. La senga pardon n'est zalaka. Ok, tellement famille. Et comment est-ce que le bagage qui va se théâtre va bala bango type. Parce que bala biso tiboya au lukani. Oh mi bala théâtre ka bon, mi bala théâtre ka bon, siko bo luka bango poani. Na pesi mi José de Londres si dabile le mbote sikazali. Amina sanga. Mwana aleli ba voisin ba bengi mbila ye amizokisi ye moko nobali yo to mtokata epota batu baloba yo mtozokisa na lobilwani batute non o bazalaki biso tozalaki te mezaki na bato bazalaki pembeni ba voisin na bino mama est-ce que tant na lobi na ngazala boy oui na kosara muke mais na ba vérité belé parce que na za moto na nzambe na loba vérité ebelé pona ko loba kati na kosara ti non amizokisa ye moko muta mizokisa ekoma ke no ngai na betaki na makasi nini onga na ko beta mobali mama yo kasi mobali penda mukolo boya ko mizokisa ye moko yoza surka bino mbali bozaki na ndako ye peso ka loba yo mutozokisa yo mutobeta ye ngana ke no ko beta mona mobali na omitika pa bangi ayebi ke soka beti yo akota prison ayeba ke loko azo sala et puis ayebi nini. Ayebi pourquoi? Ayebi ayoki trop a calculer nga calculer ki wana a perdre iloko oyo ezaki ya yemoko na buzoba na yemoko wana to rubela mko mususu mbila eye sala ki nga za ku na hôpital na za na hôpital au côté de l'hôpital nini na za na ba photo na la photo oui Toro chango ba oui nazana ba image belé na côté de l'hôpital pona nini abi na besi mais est-ce que yo côté hôpital pourquoi na poye amena sainga na ba photo mona na vimbaki ndenge mtamena sainga trop donc omona boye tanga osima oyo zozong selete te mbali basimba kana loyengita oyo sama ya ko bomba kaka donc nso mais o mbala zo beta yo pe mi be obeta Doseke makambo ya lobaki akosaki. Yim abisaki makambo. Sala ki non. Tant mbile ye, ngana zena hôpital. Ye bakangi ye ka ndingi salaka. Abino na sali le côté ayiko apporter nga plainte. Mbai na papa mo na batambali, papa mo na ngai mutafunda nga ye. Afunda. Ye mutafunda nga na mbila. Ye mutaporta au plainte. Oui. Mais pourtant yo zaki na hôpital. Voilà. Ba image ça non pesa bino. OK. Ozo mwana non?
Et ça, que non, Mila, et puis c'est raison, n'est pas ça qui est. Les lois, c'est que non, on a la libanda, et à Zana Kasi. Nandako. Kasi andako. Donc, yo ba bimiso nandako wana. Yeah. Ngana ochoro beloko mo ki na donki. Yes, tika ina ndako, ngana na bimi, ndako na ya lingi na eti. Oui. Bima na ndako na nga na lingi na eti aso na mbila tala boy et ya oluke na ba problème un jour alobi o ya lobaki ngana comprendre que il faut yeba ki mutu azali na ba idée na ye. Ngai pombe ati. Le lingi na oso bolingo te, o te na lingi te. Nzambe go benisha. Nzamba pambola yo. Nzamba mona yo. Mais soki nga nasalaki yo mabe nzambe na likolo makambo ngo yango. D'accord, oza libanda discussion na bino uta wapi bazikizaka o trop epa bato balobaka ke zena la guerrière aza lesbienne, vrai ou faux? Faux makasi kutu donc eza makambo ya banana Kinshasa d'abord nga so et puis la ninga na ba camarade te na boyaka ba camarade yeme banda okanisa yebi ke ndenge obimi bazo ya osaleleza bazo ate ke yebima on a basi ya mona mibala c'est ça le basi théâtre papa mwana exanga ngo nifana yoka ye parce que papa mwana ngana yoka kai on regrettera nango da regrettera nango te parce que naza nango déjà ya makila nzambe ba te mwana ngana kozana mwana libanda te asa papa na ye aozana na ye bien aobatela ye batiki na garde à mon sungai oyo s'il te plaît hein batiki na garde à mon ou biozu garde à mon te ngai nde donc lokwa na place te na kozwa mwana oche wapi d'accord na ochesko mwana wapi mwana no donc lokwa ya bina na tika na bima na tiki na mwana nzamba mama oyo asalaka mpona bato bandeko oyo balingaka kusunga nasalaki mwa video moko boye keno na libanda mais na mukanda na bamukanda bamisala oyo tosalaka ya ba CDD ezala ba complication mpona kofutaka bandako bambongo moko ya malongi elekaka wana eza te so oza na CDI na yo omonaki oza à l'aise okozwa na yo privé sikoyo okozwa privé mpo na yo kaki ndeko moko nde moko alobi ke no abomaki libala akomi na foyer mpo nalakisa yo ke nakomi na foyer te nalakisi yo ke naza libanda. D'accord, mais vice versa na tant tekala na ndako mobali moto abimaka libanda toyebi kaka ke basi babengana na mibali na ndako ebongo na kana o ndenge eza contraire yo babimiso na ndako mobali atikali na kata ndako ndako na ye ndako eza na nkombo na ye ndako eza ya nkombo biso mibali lokola ezalaki impuissant patronat bato bayemaka bango ndenge oui donc na mosala mingi bapesi pouvoir na ye malgré nkombo nange ekotaki omona non donc voilà nga message déjà message nanga eza ke non choisis matata en céleste l'état nakotisaka nakotisa déjà babiloko mosusu l'état nakotisaka bafiche de paye yango mpe elenda te il faut elenda mpo makambo ya ndako ezalaka compliqué. D'accord, bosunga nazwa te esika moko ya privé navanda mpo esalanga bien nalansaki na mama na biso mama Denise Nyankeo wana mama ya bana bokanisaka mpe mpo na biso eza te mpo tozalaka na poto tozala na posa ya bambungu wana te boyede biso mpe lokola mpe na gouvernement na biso na bandeko baza na Kinshasa na biso toza awa boyedaka biso mpe boyedaka biso otika eza na bamboka mosusu te na bamboka mosusu ozosantiki baopesa valeur na baartere na baartiste na bango to mwasi azo. Salut mbote mingi na balandi nyonso ya MK Mbelu TV officiel. En tout cas ngai wabino mosali na bino mama MK na linga bino ya mingi, c'est pourquoi naebisaka biso que bopesa biso confiance ya makasi, bopesa biso penza o ezali considération, pourquoi pas venir vous informer kaya
quand il y a de nouvelles à vous donner. Je dis un grand merci à tous les nouveaux et nouvelles abonnés de MK Mbelu TV officiel. En tout cas, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous, votre bébé est là. MK, je vous dis toujours, si vous allez dans nos vidéos précédentes, vous n'allez même pas voir qu'il y a des injures ici sur la chaîne. Ici, nous ne faisons que des analyses et nous ne parlons que de nos artistes, de tous les artistes du monde. En tout cas, si vous êtes nouveau, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. La famille, je vous ai encore ramené cette histoire de Zena, la guerrière. Je crois que beaucoup d'entre vous, si vous rentrez, ceux qui peuvent zongi, moi ndambu kaka na MK Mbelu TV officiel, tomona vidéo moko ndeko na biso Zena asala ki pona koyeba na kosenga lisungi. Ndeka Matthieu 7 lobby, demandez et on vous donnera, frappez et on vous ouvrira. Yangwana ndeko na biso Zena abelelaki avant parce que azomona ke makambu na ye ezokende vraiment lolenge elongo banité azalaki na besoin ya lisungi ya bandeko oyo bazalaka na motema ya mawa oyo basungaka. En tout cas abelelaki ayokaki sonité parce que soki oyoki soni okoya kokufa pamba. Ndeko na biso Zena, je crois bouti kolanda ngata na yokaki vidéo wana, même na analyse nanga, j'avais même dit est-ce que c'était important à ça la vidéo aya kosenga maman Denise, mais j'ai suivi un peu moi extrait ya na cheli bino ya émission oyo asalaki asali après vidéo wana parce que batu tolobi penza wana lokuta mabete. En tout cas tolobi penza pona nini soki simbi te zonga mboka soki boy. Mais vous sentez que maintenant là na vidéo tozomona ndeko na biso Zena, parce que moi na ba commentaire il y a des gens qui ont commenté en disant que non, peut-être azana kwiti, c'est pourquoi. Mais là na émission bozomona ezoleka, elle est sobre, aza vraiment donc clean ko ezate ke ameli masanga bo monene ta loba parce que lobela muto ameli na muto ameli te azana kwitite banaka lala. Elle s'exprime vraiment, elle s'exprime. Biso to ebika comment ni ko ke pe poto teza pasi moko to ebika na poto kuna ba mama nde mutu bazwa ba mama nde mutu bazwaka garde bana to mama nde ka mutu azana droit ya kobengana papa na ndako. Or ke nzoka na ba papa pe ba bengana ngana yebaka te poto tozo yebaka makambo nango nanu kutu tokia ngote mukoto kokenda onde to koyeba lisusu na profondeur. Ndeko na biso Zena, elle a essayé de expliquer problème nini ekomaki entre bango yena mobali na ye pour que mobali na ye abimise na ndako. Alobi abeti c'était que famille ya mobali batikala kolinga ete dès le premier jour. La famille, c'est vrai que balobara libala ezalaka ya deux personnes, moi sina mobali, mais soki famille tout entier balingi yote ezalaka risque ya makasi, surtout so oza ensemble na famille angwe. So boza ensemble penda boza mboka moko na mboka na famille on bazata 4 5 6 esili koloba teke libala ezala ya moi sina mobali. Oui, libala eza moi sina mobali, mais famille pesa na moi un mot à dire, c'est la preuve yango pas Zena. Parce que Zena lobi yena mobile na bazala na papa moi na parce que esi bakabwana bazala na problème te, mais tellement famille bayoka mingi ba accusa Zena na lesbienne bas loba ke ba fille à théâtre bazala toujours mobulu mibali à théâtre ndenge tozomona bandongo na biso bazobala mona babali bakepoto bakom kuna akabani na mwasi abali mwasi mususu ndeko ya mwasi à théâtre akepoto akaboni na mobali abali mobali mususu. Mais ezaka kate ba réalité on est dans le monde artistique, la grande famille de MK Mbelu TV officiel. Il y a des gens na bazakutu ata acteur te, musicien te, peintre te, couturier te, bazana libala aye abali mwasi a na Kinshasa, bake poto après 2 3 4 mois, 5 mois, une année, 2 ans bakaboni na mwasi wana bali mwasi mususu to bakaboni na mbali wana bali mobali mususu. Ezaka ba artiste te la famille. Ezaka ba artiste te et puis ezana ba artiste oyo bazana ba couple na bango ba bala na bazaka ensemble to ozo ataka ya papa na biso Fioti Ngoma.
Fioti ngoma depuis babala na mwasi na ya kenda mikili ya poto kuna toyokaka ekutu na basotiste toyokaka bango te ke o mwasi asalaki boye mobali asalaki boye malgré tolobi te ke eza 100%. Malgré que makambo ya ndeko na biso Gabi Kiwaka toyoki ndenge mwasi azosala ye lelo o ndeko na biso balobi selon ba information ndeko penza aperda akoma obeta lisolo mususu ake na gauche ake na droite to bondela pona ye malgré naka ya la brune na ya Jani tomona la brune ndenga boka bilamba ya Jani libanda lelo ememi ya Jani na kufa pona kozanga ba souci kozanga koyoka kozanga koyoka ya la brune que bat bazolo bane aza tata bana wabo vanda bobongisa ya Jani pe bazo ebise mwasi soka lingi otelo ko le kitike za te tika sala vina yo continuer vina yo mais ya Jani ayoka kite ememe na liwa yango dizena tanga moni boabi kanambu kama momoko kanambu kuna momoko tika na ya kobelela parce que ayebi ke batu ya mitema boboto batu ya mitema malamu batu ya mitema mawa bakoki kozanga te oyo bakoki kosunga ya tana démarche moko boy o ba les cas déjà na nzela na vous savez quand nos artistes viennent comme ça ezaka ate que aye po boy oya opese ma $10,000 net il choisit matata ndenga tangi pe kombo choisit matata ndenga pesa ki contribution pour na matanga ya Jani faille de fin na biso molimone pe manakimi en tout cas Jani limbisa biso parce que to obando zonga ka na makamba boy kombo no bando kota kaka mais molimo na ye pe manakimia aye na problème na réseaux sociaux parce que peut-être ça na ndeko moko pas les cas qui na même situation na ye asalaki s'en sortaki asalaki moi procédure moko boye yango asenga kokozo ata soki banda ko privé nde bino moko na bato poto boye bi makambo ndenge ezalaka yango na natalaki banini mususu bato mususu ko finga zena na ndenge moko ya mikete na lobaka to jump aka quick to kendaka mbangu na conclusion te soki to yebi soubassement to base ya likambu te to yakaka mingi ko juger te mbala moko soki ozwi effet moko boye fo luko kenna on en intro o luko sali développement o luko sali conclusion nango na ndenge te ke yo oya ko pesa point non au pesi point de vue na yo na ndenge eza ke oyebi nanu te ozana comment on dit ça encore ozana ba preuve ya makambu oyo zoloba te tomoni na réseaux sociaux biso to yaka kaka koloba o bayaka bayelaka biso bango moko alors ndeko nanga mwasi na yo ki pasi komona ndeko nanga Zena boye la guerrière ti ba pesa kai kombo Zena la guerrière parce que je vous dis la famille cette dame elle a l'art dans le son azana arna makila na ti ba pesa ka bango bazaka Zena la guerrière na Gabriel baye baka donc bazana art moko na kati na bango. Vous ne pouvez même pas imaginer la famille. Bazana art moko impossible Zena nenga zana a jouer à cartonner et puis le soka le bezong la ko jouer à cartonner. Donc message je pense qu'ils a passé bandeko obo leka déjà na nzela onde ko na biso Zena zo leka yo oyo yebi procédure nyoko kyuk o salaka pour que obima na nzela o Zena zali en tout cas bo contacter ndeko na biso Zena azawa na zana besoin lisungi na biso ata mbongo te ata idée na yo salaka ndenge nini pour que dans la préfecture o salaki ndenge nini pour que yo peut s'en sortir ndeko zana besoin juste ya toi ana besoin isika ata mutu alala ana besoin alobi be mbongo ngo pesa ngo ya malonga te faut compte ba eza ya kovimba ba mboka mipaya o ezaka pasi na Kongo na biso kuna so na $1,000 na yo onozwa ndako soki ndako eza $100 basengo 10 mois okoka bango te basengo yaka na bank statement yaka na pay slip yaka na boye mikanda bank bo tuna te mbongo na oka déjà zana mais na ba mikila mipaya o eza kaka pasi la grande famille je vous dis eza vraiment pasi en tout cas na yo ki pasi mingi pona ndeko na biso Zena la guerrière nzambe apesa wa makasi ndeko na ngai lokolo zui courage. Hein, aussi vraiment courage ya ko leka na télévision pour parler de la situation aux anango en tout cas nzambe apambola yo apesa o makasi nzambe penza pambola o apesa o makasi merci beaucoup na bino bato bolanda biso na MK Mbelu TV officiel na profiter les lots toza déjà tozo kende avril les okende penza avril les okende
bon anniversaire na bandeko baebanso oyo babotama na mois d'avril. En tout cas nzambe azala na bino abakisela bino oyo ezangaki lobi lelo ekoma ya pete. Voilà la grande famille de MK Mbelu TV officiel. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer la cloche de notification pour ne manquer de nos prochaines vidéos. La chaîne MK Mbelu TV officiel est la chaîne pour les artistes nyonso. On parle de tous les artistes, mais na précisera pe na betaka libende to libanga mingi na lobaka mingi famille libota parce que makambu nzamba tsaka na kata mona mwasi wana tantini wana mama wana bevi kondila patrona eza makambu moko oyo na mona yango nulle part ailleurs. Motema ana pende ya monene motema boboto oyo azala nango na mona yango nulle part ailleurs. N'empêche le quoi na linga ke mingi na ya tolobela lelo zena, n'empêche le quoi na linga abela mingi na ya lobite na lobela dina na la douce, n'empêche lobina na lobela Ursule Pechanga mobutu na bango Black Line. Moi si moindo moi ça boya produit Ursule Pechanga Black Line. En tout cas la famille, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez et ça la biso plaisir ya makasi. Ce qui est sous Christ azongite ngala bino tokokutana na mikolo ekoya. Mais na profiter na souhaiter Lydia Mbosso, ma copine privée personnelle, joyeux anniversaire na yo. En tout cas ban avril ya bino yango wana le 16 avril pes anniversaire ya mwana na ngai, les fruits de mes entrailles. Donc ma fille chérie Abigail Kajima Kajikai le 16 avril les a birthday nae anniversaire nae. En tout cas nazo pc de happy birthday en avance, nazo souhaiter joyeux anniversaire en avance. Vraiment la famille, je vous aime de tout cœur. Oh isa chaîne na bino bo pesa biso chance, on est là pour vous, pour vous informer. N'hésitez pas de vous abonner, en tout cas partagez le lien, commentez. Si vous avez de suggestions, de remarques ou des conseils, en tout cas n'hésitez pas de nous écrire sous le commentaire et que vous avez la bienvenue parce que votre voix compte. Votre voix vraiment compte énorme na chaîne o. So pour moi que maman MK azo kene na mabe komelanga tozana toza batu. Muto alinga reproche te muto alinga conseil te la vie. En tout cas muto ana avance raté, nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des êtres faillibles. Donc muto za parfois za te Bible bango nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Donc, ce que Monique maman MK zo dérouté, toi zo lobalika moko boza na sens te yo yebi oza na connaissance ya likambwana. En tout cas, tikela biso na commentaire, maman MK akuzongela yo pe musala ekokende liboso. Botindi kaka bébé o azo kende. La bébé na bino MK Mbelu TV officiel Pampers, c'est-à-dire Pampers c'est ça abonnement na bino. La bébé na bino MK Mbelu TV Cerelac, c'est-à-dire les j'aime na bino. La bébé MK Mbelu TV officiel milk na wana eza commentaire na bino. La bébé MK Mbelu TV Johnson ya pomade, eza partage na bino pour que chaîne oyo ekende liboso. Nzambalo la pambola bino en tout cas na confiance au bopesa biso. Je vous aime de tout cœur. Ce qui est soazongite ngana bino tokutani na mikolo mikoya. Bisous. Bye.